Merci Kabuya, merci na balandinyo social du Congo. Merci na bana nyoso ya Mbandaka, bana nyoso ya Kisangani, bana nyoso ya BDD, bana nyoso ya province orientale, ba Kongomani bandekoranga Kabeya Kamwanga, batatu banso bana bakasai mbote na bino. Lelo eza isusu esengo munene ya kokuta na bino. Lelo eza isusu esengo munene ya kokuta na bandeko ya diaspora. Lelo eza isusu esengo munene ya kwa kuyebisa bino kotalisa kosala toujours éveil na kati ya chaîne na biso Océan du Congo, chaîne oyo bopesaka bino ba information, chaîne oyo bo sensibilisaka pona koyeba nini oyo boye biso ba Kongomani devoir na yo mwana Congo ezali ni parce que mboka na biso lelo de part et d'autre bato baza kubenga baza ko alerter parce que lobby de Kokabuya koyebisa ngai na ngaba na veli ki quit bakangaki Rwandais moko. Alors on se pose des questions makambu oyo bo eokendeti wapi bino bana ngaba. Moi je me pose des questions. Soki bokangi Rwandais, pourquoi bozo memaye et pas ba policier? Pourquoi bozo memaye Rwandais pas ba policier? Vous croyez que bokangi Rwandais, boké pas na ba policier, nde bo trouver solution na ba problème ezoleka. Ba Rwandais bazana kisasa, ti alerte bazo ko alerter awa boye. Keno na ba commune nyonso. De comment on va bien en Kanaïna, bitumba na Gombe. Donc chaque commune a minute oh boba préparer déjà biloko na bango bien avant ba ebaki ke to koma la situation auto commune ngolo lelo oyo Kabila ebi makambo oyo. Alors bino bande ko nyonso bisika bozali so bokangi Rwandais, ce n'est pas important bon bango pas ba policier. Parce que les policiers ne sont pas les bango. Donc moi je pense qu'à un moment donné il faut qu'on réfléchisse. Dans ça xénophobe mais comme on a que non bokangi Rwandais bon mais pas policier oui ils a bien mais ils a bien été. Alors lelo oyo boye bomoni Mboso a sali lisusu Assemblée nationale babendi état de prorogation ya état de siège na bango. Qu'est-ce qui se passe derrière makambo o Mboso azosala? Lelo o bo to commence ko na 40e état de siège de prorogation en prorogation. Mboke so kenese ko kende. État de siège o Mboso na batuna babengi bazo continuer ko proroger. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et puis pourquoi état de siège Bunaga n'est pas occupé? Mboso o boy Assemblée nationale, les institutions habilitées pour convoquer le Premier ministre, tout n'a compte rendu. Il y a évolution en Mboka. Pourquoi Mboso ne le fait pas? La bouture est là pour comme alelo. Il y a eu une réunion secrète celle mina Kingakati Kabila n'a pas d'adepte. Chers Congolais, la minute vous voyez que Kabila n'a zawana Kabila a limwe Kabila zana na kati ya mboka et puis Kabila asirisi na mission na oya kila ki angote. Le long na ba source on a eu information. Il semble que basoda wana ba M23 ba Rwandais wana babanaka déjà kozala na Bunaga na bana kalatiera régime ya Kabila. Alors Kabila tant que azala ki malin abana ko futa basoda na mbongo. Tangu ministre oyo Gilbert Kakonda yei akati mbongo wana kufuta bango ndelelo o bobomoni kanda na bato wana isaflamé na complicité ya Chilombo nde bato wana ba lobi mbongo na bango pas question ba BBC bako nde ba yokanaki. Alors lokwa ba BBC bango bazozwa parti wana ya est ya mboka na biso nde tozolo ba abo capitaine na mboka za na sécurité soki to bundi te parce que bato musu bazomona okama seki onde comprendre lobi mabe pona docteur Mukwege oui na ebisaki mino bo mesana système kaka ya kialugula boyinanga et puis bobanga ngai pour la vérité. Pourquoi tant que ça que Kabila na Chilombo bakosi ba Rwanda pourquoi bino bo siligate? Alors ce dobi que docteur Denis Mukwege a coûté na François Hollande et sa complicité internationale. Oh bisanga non so lingi total émission. Bon, les espaces au moment où c'est appelé ça biso na za na pouvoir na ta ko lo bobe kutalo be kutala ti wana dépendre na. Wana za question et moment où c'est amukolo chaîne akoyebisa bino ceux qui soit au tika aux abonnés soit au se désabonner na chaîne mais ngaza na pouvoir na terre ko ebisa yo. Pourquoi mabe ceux qui mabe zali tobi ke bato baza mabe yo lingi biso to koma ko respecter aux volonté na yo. Et François Hollande ko ya na yo wana ezata ka ye pona ba raison moko François Hollande aye pona kotala si réellement
Batouana basosala musala bango au service ya ba français, au service ya ba impérialiste. Alors yo lingi oya okangisanga munoko lokola moko lobi asobenga nga aventurier ouais Bruno tala bunagana mais ndeko ngana ko comprendre minote na tuna bino abo bola kisanga place ni Congo ba comment que non ils a patrimoine privé ba mimbenga. À un moment donné photo ça ba mikolo tant ozotala émission biso to sali ba analyse. Il faut pas que ba langage nini okoki koloba nango. Et c'est que nous avons insulté ou n'importe quoi pour ça dépassement. Aujourd'hui, le mal est profond dans Moka. Tous les mécanismes pour se débarrasser de Makambu. Pas c'est ça que quand on voit une génération de jeunes qui partent à l'aéroport, Koyamba Moibi, Talaba Kinois. Et puis dans Babylone, on a caméra outil dans l'Est, on a ceux qui payent Ayena Batunaye, Bakinois na moni bangwana bazokende Koyamba. Caméra ou Ibambongo. Ata caméra justice et la vaille. Mais la mitou ya ba congolais tu dis que caméra c'est un voleur. Parce que azalaka inculpé na makambouya 15 millions et puis na makambouya ya procès à 100 jours. Peuple nini oyo bwazanga repère. En quelque sorte caméra na ba mukwege et les autres là lokola baya ba boto la basi ba congolais bazoya bazola kisaka bango et puis ba congolais bino quand les mêmes bato ya koyamba caméra na aéroport lelo ce sont les mêmes fanatiques ya Jimé Piana. Pourquoi ba congolais ba ko réfléchir té bozo mona insécurité boy bunagane za o mboka o boy bato bazo kota té il faut bomi tout na ba question pourquoi la caméra akendaki kokota caméra nenga akendaki awa akendaki kokuta na tina ba représentant wana ba Rwanda bazana kati ya bunagane. Alors bon mon que eza une simple coïncidence de caméra zongi Félix c'est pas zongi. Cela veut dire que non bon comprendre makambu ndenge zokende. Tolo ba ngona langi nini ko bon mon que makambu oyo bobiso bandai koloba oyo bo caméra c'est un espion. Caméra za wana azo rouler pona ba Rwandais. Pona ba intérêt na bango. Mais les gens nous disent Bruno Zamwana mabe, Bruno Zamutema mabe, ozabo kombo nyonso bokubenga biso pona makambo ya mboka na biso na kondima yango. Parce que lelo ndenge makambo zo kende. Biso tout toyebi que Kabila mutu amemela biso ba Rwanda na mboka oyo bo. Félix aye ko continuer la continuité à l'état. Kabila yebaki que non na kati ya ba Congolais tali bato baza esprit faible babité. Caméra na mission ya Caméléon habite tous à Félix Tshisekedi. Tant occupation ezalaki na France, ba allemand bakena ko zo monsieur Pétain. Batu bayebi président nazaka président ya occupation ya République française. IRSS à l'époque, ba américain ba utiliser ka mwana mboka Gorbachev. Ya mwana bomonaki tant Gorbachev akufaki Poutine abaki ko kende chez na matanga wana parce que mutu wana azalaki très atraisaki IRSS à l'époque et puis c'est qui effondrement ya IRSS nde bomoni et bota ba Ukraine et bota ba mboka wana mike nyoso wana ya mwana siko ces pays mukoto libérer Congo Félix a kozala jugé pour haute trahison parce que article 64 est clair et lobby que congolais nyoso na basoda baza na capacité ya ko tele masoki mboka na bango zo ba omona mabe ube mutu moko azolinga asakapare na mboka. Mais aujourd'hui chez nous, basoda sur balingba bunda. Félix na batunaye, bazo pekisa basoda ke bo bunda te. Bozo mona problème place trésor zali. Donc basoda ba komi na problème même ya conscience na bango, ya serment o bala pa ke non tokokufa pona ekolo. Ya ngoto zo bengisa na ba policier na bino passer article 64 wana, eza insurrection te, eza ko revenir pe na bino. Parce que soda tant bazo mona bazo boma o ya peuple. Bazo bisé ko bundate na mutema sole so la passe. Tout ça pourquoi parce que tout ça na ba collabo tout ça na ba traite na kati ya mutu ya mboka. Capitale commune insécurité. Kotambola lelo na Kisasa so bimine ndeko zonga avant 19h. Parce que il y a quelque chose de louche. Na ba commune nyonso ya Kisasa ils ko se préparer parce que na bisa kibino soki to koti 2023 et que Congo be capitale na biso eloko mabe et comité nous devons rendre gloire au Seigneur parce que ya minene ezako se préparer na kati ya mboka na biso. Chers Congolais, chères Congolaises, nous devons nous réveiller.
Bozo mona mboso so créer un épisode dans l'Assemblée nationale. Pour dire oh non, bakobengi ça va député au balobaki makambu, il y a salaire il y a 21 000 dollars américains. Nous sommes nini pour na cause diversion, pour na cause biso, kotali sa biso makambu eza priorité le quoi makambu est, bunaga na ba cercle yango, koto boy mboso so la biso makambu misusu. Bota la biska bato bazo mi mabiso na mboka. Lelo makambu président Uhuru Kenyatta lobaki. Abi makambu na biso to ete to koya na Congo te pona ko juger batu. Biso to koya pona kotala ba limite ba intérêt na biso. Félix azongi na kisa bota l'attitude na. Est-ce que ça vraiment l'attitude que non mutu oboy azo bonga mapona ko bunda bitumba. Ou bien ça mutu oboy azo se préparer pona ko affronter le comment ko za liboso na e. Boka na kotala batu IDPS. Ils sont là dans la distraction, baso ko sara batu dans le parlement debout na bango et puis baso continuer ko endormir le peuple congolais. Caméra le loyer azu pour ay batu. À un moment donné, je me pose des questions. Ce qui biso ba kinois vraiment to koma kana réflexion, il y a bon moto jour ni. Parce que c'est inacceptable. Comment on mboke comme une situation moko allergique. Et puis bolanda ki discours bonani Michel. Papa mona ke ba Kabila baza toujours na contrôle ya Congo, bolanda maloba o Michel aloba ki lui Michel. O asala ke Kabila est politique kanambe a dans le pouvoir. Alors bien coûte que coûte nous allons faire de toutes les façons, il faut Kabila a récupérer Kitinae na 2023. Donc Kabila na batu wana nyoso ba oligarque wana ba américain ba français ba Tshisekedi ba misusu wana baza batu oyo boye babana kolia sani moko et puis ba yeba ki makambo bazo sala tindenge bomoni Antonio Guterres alobi bokende ko négocier na ba Rwandais parce que il a savait quelque chose ba dividende na bango za na Congo bazo tirer profit na Congo. Alors bino bato boza ko espérer que élection na Congo Mukwege alternative Mukwege va changer le Congo. Moi j'ai déjà vu na yebi que no bato wana nyoso baza au service ya ba mindele bato wana baza ko sala pour na intérêt ba Congolais. Yango bozo mona biso to so mituna. C'est réellement au Congo. To sala ki vraiment na besoin makambo échanger. To linga ki to tema pour na kubundisa ennemi oyeboy à côté déjà na capitale oyeboy aza déjà aux aguets baza ko luka ba mécanisme na bango pour que no basala soit coup d'état soit ya ko créer ba insécurité ne bazo créer wana pour que nos villes na biso ezala paralysé enfin bazwa marionnette moko bazwa collabo moko bazwa traître moko bazwa ba tchai wana et puis biso ba kongomani tozala na eloba ya kolobate. Chers Congolais, lelo oyo bonde to solo ba awa boy na bunagana masaseleli na butu lokola pas possible. Tango biso to so ko isa mana ba distraction makambo mususu ya futilité mais boye ba yango keno ba Rwanda baza ko travailler butu moyi ba multiplier ba stratégie ndenge to monaka popo ba ke trahison ya famille ya Tshisekedi de banda lelo te boye ba accord à cascade o bo Tshisekedi kana ko signer et Tshisekedi aza la seule personne o boye Kagame a salé la troupe à revue et cela n'est pas donné à n'importe qui ko ça la troupe à revue batemi si basola ndenge zala kana bomona basola ba telemi et puis mo consommer kwa so le kazo tali zaka pour ba président de la République mais Kagame a sala na Rwanda a sala ngo Etienne Tshisekedi troupe à revue devant les militaires rwandais tel niveau ya trahison famille Tshisekedi babanda makambo na bango. Ce que nous voyons aujourd'hui est un héritage o Félix a hérité pas ya papa na bango biologique la trahison ko trahi bitumba o boy batu babunda banzenzala ndu ba kipamvita. Alors bino bobandi déjà ko matcha ba panneau na bino ba élection propagande boke na propagande na moitié ndambu ya mboka boke na propagande kwa mutu za na problème boko bagata mongata na bandundu insécurité. À un moment donné, chers Congolais, nous devons être sérieux de nous-mêmes. Les choses vont très mal telles que je vous dis ici. Si ça dépendait que de moi, Bruno Mimbenga, qui ça la minute au bout, donc qui déjà ko quitter la bala ndenge ba chaîne Haïti bazo sala. Ndenge ba chaîne au bout ba mboka misusu ba Mali de bazo conscience générale. Mais tellement na Congo au benga boy ba misusu ba bengi ba leader na ba bengi bo kendete bo vanda na ndako. C'est ça notre grand problème. Ba traître bazana na Congo tellement ébélé et puis Congo ceux qui doivent continuer à lire au bakuzana ba traître na o tozo tela bango mitema boye bango que non tozo ko rond-point et loko malongo ko bimawana ezate.
yango na sobengi sabino so zambano ali boso kolanda aussi ali Congo bo s'abonner massivement bino o bozo continuer ko benga maman aussi oui maman aussi azali boso mona tozo bunda na kaka parce que santé ya maman aussi du Congo et se rétablir dans l'autre tout ça qu'on s'est préparé pour l'activité de boyebi tout ça na besoin ya appui ya mutu na mutu disungi na peut permettre biso ba résister to bunda insécurité comme na Kinshasa qu'est-ce que nous devons faire pour nous mettre fin na babiloko wana et puis insécurité eza sur ya kuluna te eza insécurité oh ba Rwanda ba komi kosala à la vie de tout le monde ceux qui n'engagent pas bakanga ki Rwanda donc bato na baza partout na ba changu na ba masina na ba kimbateke njili na ba matete isola bazo c'est la kaka bazo ordre et puis babana frappe na bango de bazo sala tant bango bazo se préparer en coulisses tu sais que azo continuer ko yiba mbongo yera ba mastane ba frapper tala bisika o bo bato azo réfléchir pour la mboka alors yo mutoza na besoin de soutenir résistance yo mutoza na besoin de soutenir combat o ebo ko hésiter parce que situation en mboka na biso komi mabe aujourd'hui ça se passe na kwa mutu na Mongata na Bagata na Bandundu na Kinshasa déjà ben dit c'est comme komonana kuluna na moi biso ba batu to mesana kina biloko wana te to mesana kita me ezandenge na biso te mais tindenge ba biloko na komi ko salema c'est que Félix est déjà nga komi wana na bisa bino Félix est vinae survie nae ezo dépendre na ba congolais ou bien survie nae na minute obwe ezo dépendre na ba rwandais d'où il faut tout ça quelque chose pour na ko benga na Chilombo ko luka ba bilenge oboye ba ko yana makanisi asika parce que kota la ka génération oboye oh lelo na ko komi wana zo défendre mutu nae wana zo défendre kanae ceux qui to zo continuer ka ko kenena alire oboye na chemin dispersé oboye boye ba yango to gagner batu obote il faut ba mécanisme ba stratégie parce que to bana ko ba awabo il faut tous na babiloko na biso tous na moto na biso tous na hôpital na biso parce que to kenete na ba hôpital oyo bozomona oyo ya ba kolabo ba Rwanda bazawana conséquence na ngolo longo yango bozomona makamunde komi kokomela biso pona nini Kongola alingi kaka alingi te que notre pesa makanisi to bunda pour que notre sala bitumba oyo to benga na ba Rwanda oyo ba envahir mboka na biso. Alors mesdames et messieurs bo benga biso bande komiswa zo ba ezate ke to sangi mbongo mais to pesa ngote oui ata boko pesa te mais boye ba keno Congo oyo bande kuna bino pe basa arabo mboka mopaya saka mboka mopaya mais le lorsque to libérer Congo et c'est moi kozala batu banso tout ça a besoin tout ça la série ba manifestation opération longola beton na nzela longola Chilombo na nzela na ba Rwanda batu na nyonso ba kende tout ça a besoin ya bisungi ya moko na moko pour que non au biso tozo kanisa ko sala to réussi et puis to mettre fin à makambo une fois de tout insécurité au besoin entretenu na ba communauté internationale baza ko utiliser Paul Kagame na ba tumisusu na pona ko amburia biso na ba Félix ne bazo bango ko ba monsieur Pétain wazaka président de France na ba Gorbatchev au baza ki ba traite bandina ba trahir mboka na bango pona mbongo ndenge Félix asali lelo yango na bengi sibino to simba na maboko l'air est tellement grave ceux qui te bondité lobby et cause la trop tard numéro zali wana plus 243 81 73 11 702 081 73 11 702 wana ndo ko benga biso apport na yo lisungi na yo et cause la les bienvenus système toujours ya kialugula ko ina ngai et puis ko banga ngai pour la vérité pour la musala auto ça ko ça ngana bino to kutani na mikolo zali ko ya soki nzamba lingi mais bozanga te ko s'abonner et puis balosambo na bino pona maman aussi du Congo et ko sala pe malamu parce que tout ça là nous na besoin ya maman aussi du Congo ngana bino to kutani na mikolo zali ko ya matondo.